Boyokani président Félix Tshisekedi abengisi bokobanda lundi 2 novembre et lobi molobeli na ye nkasa ya mbiangana esi etindami na bato bakozala. Jacques Joachim Yombi Opango mokonzi ya kala ya Congo Brazzaville azali kokundama lelo na Owando na cuvette lobi loleki Congo Brazzaville ezalaki na matanga. Denis Sassou Nguesso apesaki ye losako ya suka. Yombi Opango akufaki na COVID-19 le 30 mars na France. Bayi Côte d'Ivoire bazali kopona lelo mokonzi ya mboka na bango kati na matata. Bayike bazali kotelemela président Alassane Ouattara na kolela maponami pona mbala ya misato na kobuka buku likonzi. Laurent Gbagbo mokonzi ya kala oyo abimaki na CPI pe oyo seni eboyi nkombo na ye akebisi pona mabe. John Magufuli mokonzi azalaki na ebonga asakolami molongi ya maponami ya mokonzi ya mboka na Tanzanie na koleka 84%. Mbanda na ye ya makasi na opposition Tindi Lusu azwi koleka 13%. Pe bilembo bitikali bikabolami na bato zomena misato basusu. Opposition eboyi kondima bilembo biango.